Timbi na Timbelio. Bonsoir. Et pas écouter bien na Boutou. Bonjour. Et pas écouter bien na Moi. Et ngai mama ya bana wesh wesh. Sali moi mikolo ebele. Na sali émission te. Nazaki un peu na moi ba makama mike ya ko régler ya ngwana nazaki lisusu komona na te nazongi lisusu na émission. En tout cas na souhaiter bino ba bonne fête, ba bonne année parce que après ba fête ya bonne année na salaki lisusu émission moko ti. Lelo nazongi lisusu pembeni na bino pona kosala émission na ngai. Na sengi na bino nyonso ba fan na ngai oyo bosepeli na ngai. Bosepelaka na nga tango nyonso bolandaka émission na nga tango nyonso tout na sengi na bino bo s'abonner abondamment, bo se abonner pe bo partager. Ezate ka so botali botiki, bo s'abonner abondamment et puis bo partager parce que ezali émission moko oyo ezopesa pe ba conseil pour na madinga mususu po eza ba vie réelle o tozo beta eza makamba solo ezo sala na monde lelo na tango lelo yango moni ke tozo sala ba émission oyo po epesa pe baninga mususu conseil o ba kuzo ko mona ngote bo partager yango po baninga mususu pe bakoka kozwa litei oyo na nzela ya ba émission oyo. Lelo na ye na lisolo moko ezali ya motuya. En tout cas na sengi na bino ba mama pe ba papa bozala attentif na nzela ya bana na biso. Tobotaka bana mais bana na biso baza ba instrument te po un jour ete bana bakoma ba instrument ya biso baboti ou bien bana bakoma eloko ya kosakana bana bakoma lelo bana baba na kolekisaka bango na ba émission pour la buzo ba mususu. Yango lelo émission nga na koloba eza na tina ya bana parce que nga naza le blédard mama ya bana wesh wesh mingi na salaka émission nga selon pour na bana na pesa conseil ya biso baboti na bana evangeli na biso ya baboti na bana na ye na lisolo oyo ya ndeko mama avani na mboka Maroc azalaki aza na Maroc jusqu'à maintenant aza na mboka Maroc. Tangu tobotaka na mibali mususu toyebaka te ke un jour libala ekoki kokufa. Toyebi kaka ke tobalani tovandi toboti bana to continuer. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Tangu l'homme a proposé, Dieu a disposé na ndenge na ye. Nzambe asalaka makambo nyonso na façon oyo ya lingi. Soki esengi ke bovanda bovandi. Soki pesi ke bokabwana bokabwani. Ndeko mwasi ayalaki na azana bana na ye. Abota na mobali mususu. Libala ekufa et puis avanda kana bana na ye na mboka Maroc. Lisolo oyo eza na ndeko moko ya mwasi abengaki ngai po apesaki ngango alobi ke na lekisa yango na émission nanga parce que eza émission moko eza lisolo moko esali pasi na tina nini mama oboti bana na yo tango toboti bana l'air moko photo zaka vigilant. Photo zaka mayele to zaka na vigilance makasi pona nini vigilance makasi parce que mibali mususu oto kutana na bango na sena moyi oyo baza malamu te basi musupe bazaka pe malamu te na ningi kolobaka mibali te mais nazo ba na sens que na mobali na minute ezali solo mobali na mobali onde ko na biso akutanaki na ye akutanaki na mobali moko aza malamu te aza mobali mabe. Tango yo lingi mwasi ba mikolo baloba olingi mwasi olingi soso se ndima pe ba maki na ye. Tango yo lingi soso maki pe ekomi ya yo. Tango yo lingi mwasi bano yo okuti bango na mwasi bakomi bana na yo. Zala na bango lokola bana na yo bokola bango lokola bana na yo. Mwana oyo kuti ya mwasi na yo azali mwasi na yo na kati ya ndako te azape mbanda ya mama na ye te. Po mwana akoko zala jamais mbanda ya mama na ye. Kasi na lisolo oyo naza koloba na lelo elekaki na mboka Maroc ndeko oyo azalaki na mwana ne ya mwasi mwana mwasi azana mineur akolaki mwa mukie et puis azalaki na copain na ye ndenge zakali bale kufi et puis okoki kovanda bongo te oluki mwa mutu moko olobi te la vie continue okutani na mwa mutu olobi te oyo abongi tovanda na ye ndeko mwasi asepelaki na mwana mobali wana ete bavanda ensemble.
Sandra Feza na Belgique na pesi yo bambote na yo, et puis Clarisse Feza na Suisse, c'est meki nanga bino mibale bambote na bino mingi. Ndeko mama avandi na kati ndako na mobali na bana. Mais papa oyo azali tant que papa azosala biloko moko ya kitoko te na nzela ya mwana. Mama mwana azokoka komeka ko expliquer mama, mais mama asa ko comprendre ça bande ko mususu. Tant bana bazo expliquer yo likambo ou bien mwana zo bano likambo, en tout cas na sengi na bino le moko to zaka attentif ya ko yoka ka bana. Tant musu mwana zo lo likambo moko za mutuya yo zo mona kaka bana balinga koluba. Bana ba mingika koluba buzoba te. Toza ba mama, toza wana pona ko yoka ka bana. Toza wana pona ko tirer attention ko tala ka bango pona ko kengela ko batela bana biso. Tango mwana lobi likambo oyoki olingi pena no sala na pe mo banquette na yo otala pena no soki likambo mwana lobi za vrai ou bien za faux. Toza kaka te ke so mwana ye na likambo lobi nini ke mwana akosi te eza bongo te. Mama event na zotegem na pesi yo bambote Carole Pongo yo pe yamba bambote na yo. Mwana azalaki koluka façon nyonso ko expliquer mama na ye situation ko azalaki ko traverser na mobali ya mama na katantako. Mais mama aza ko tirer attention te. Mama tellement que bolingo ese kota ke pa mobali na ye azotala kaka mobali na ye. Ba mama eza conseil munene nazo pesa bino. Mingi balobaka amour est aveugle, mais amour est aveugle te. Soko lingi amour est comme aveugle, yo moko lingi ne comme aveugle, mais amour est aveugle te. Parce que tant yo lingi mutu, il faut za la pe vigilant na kata ndako, tant za na bana. Ndeko mama azaki vigilant te. Nanzela bana na ye. Mwana azaki ko meka ko expliquer, mais maman azo comprendre karaté. Donc azo mona ka diti bon, azo kipe angote, azo talela ka bolingo oyo mobali apesi. Mais mobali azako kosa ye na kati ndako na nzela ya mwana. Ake musika te, abibi musika te kana kati ndako. Ani kenge na zotegem ya yo bambote no ya ngwana, et puis na tombeli mama langa bolimi yango Marie-Louise o atianga na moyi oyo na pesi bambote na ye mingi pe ba bizu ebele mama langa obota ngai ba bizu ebele. Ndeko mwana azako essayer mais ezo simba kaka te. Nzoka papa abimaka na mwana. Papa azo bimba na mwana akomisi mwana wana mwasi na ye. Parce que mwana wana ye mutaboti yete. Akomisi mwana wana mwasi na ye. Akomi ko sala mwana ba chantage. Ke soko meki ko loba na ko beta yo na ko boma yo. Bamaka ebele donc akomo sala ba chantage. Mwana pe tellement kaza mwana muke aza na bobangi ke soki na meki ko loba vérité papa akobeta nga ou bien akoboma nga pa bini soko meki ka ko bimisa lisolo oyo secret oyo na ko boma yo. Mama na ope na ko sala bino yisu mabe. Tala kaka aza mwana muke. Tango zo sala ba chantage ndengo wana akosala ni mwana bato. Avandi kimia azo kaka ko bomba likam na kata motema. Et comme tout le temps mama soko azate papa le na mwana. Mama soko azate papa na mwana, mais mwana azoko meka toujours pas mama na masolo, mais mama azo comprendre kakate. Azo comprendre kakate. Mama tumba ape mama siska na vervier na tinel bino bambote na mino yango wana. Mama azo comprendre kakate. Mama azo comprendre kakate. Mwana ekomi ko sala pasi. Ekomi ko sala pasi. Amoni kaka moyezate andimi parce que azana choité. Mwana choisate mwana komi ko bima na papa parce que papa akomaki ko accélérer mwana. Donc accélément tellement que leki mwana azana choité, mwana akabine soto na ye epa ya tata. Donc tata na été. Donc tata mobali ya mama. Mobali ya mama akomisi ye mobali na ye. Mais mama mwana zo meka ko sala na façon nyonso mama zo comprendre kakati. Le malousin mon vervier na pesi yo bambote na mingi. Vasco de Gama ya yo pe bambote no yango wana. Ya maki c'est mama papa ya père double na Bruxelles ya yo pe bambote na yo yango wana.
mwana tellement harcèlement eleki trop mwana acédé nzoto na ye bandeko na ngai tozobota bana baza likambo kukuta epai ya nzambe tozobota bana bamabala ezokufa mingi na poto bamabala ezokufa me bana biso bazalaka bavictime ya mabala na biso te soki libala ekufi mama tata zala un peu vigilant na bana na kati ya ndako parce que makambo ezoleka mingi na kati ya bafoyer ebele ndenge nazoloba boye nakanisaka ke eza ndeko te mutu asibir eloko ekozala mpe na bandeko mosusu mpe bakutana na likambo me moye baloba eza te moye bafongola makambo yango eza te donc eza pasi yango wana bandeko na ngai botala likambo oyo ekweleli ndeko mama mwana akomi kobima ye na mobali ya mama na ye parce que papa amoni ke il faut mwasi mosusu aza te na nzela mwasi oyo amoni eza kaka mwana wana eza kitoko te yo papa moboti okoti na kati ya ndako olingani na mama bovandi liboke bovandi esika moko na bana mwasi ubie na bana na yo bosi bosali famille bokomi eloko moko bana wana bakomi bana na yo koma yo moboti okoki kokamata mwana ya mwasi na yo okomisa ye mwasi na yo na kati ya ndako ezalaka te botika biloko wana batata botika eza kitoko te mama yebaka te mwana toujours bakonya kobima na papa mais mwana amoni ke c'est trop eleki mingi azoloba na papa ke batika papa alingi koyoka te papa aza toujours kocontinue ntango papa continue ti suka mokolo mosusu mwana alobaki ake classe mais mwana akende classe te papa moto abimisaki ye akende na ye na ville asombeli biloko mama esali ye sikoyo akomi mona neti suspect moko akomi kosuspecte neti mwa eloko moko qui ne va pas à la maison na mwana akanisi ta mosusu mwana azwi kope libanda kope wana azotambusa ye mutu boye na boye tu etu keye kotuna na ekole bana babengi na ekole atuna soki mwana akende klasi mwana akende klasi tondira asuspectaki ke mwana asomaki elamba moko azoyeba elamba wana epai eza te parce que biso bamama mutu ozalaka mingi na bitida kosombela bana na biso ya basi bilamba ntango baza bamine mais elamba wana amoni yango na epai ya mwana ayebi epai elamba wana euti na magazin te magazin nini mwana asombeli elamba wana ayebi te abengi na école atuna soki mwana aza na classe bayebisi ke mwana azalaki na école te na journée boye azalaka na classe te et puis amonaki facture ya magasin oyo mwana asombaki elamba ya na ville atali date abengi na école bayebisi ke na date wana mwana no ayaki classe te mama avandi na ndako akipe te atiki mwana pe akedeki de classe ntango mwana zongi avandisi mwana po atuna mwana ma Constantine Nanvers ya yo bambote yango wana bienvenue na Irlande mobali ya Yvette Clarisse Mozart ya bino pe bambote na bino yango wana mama avandisaki mwana na ye atuni mwana akani motema te mwana ameki koluba abandi ko expliquer mama lobi te na bandaki komeka ko expliquer yo tango likambo bandaki me mama ozaki ko comprendre ngai te tango nazoloba na ke mama fongola miso papa aza malamu te yo zo comprendre ngai te ozo comprendre te pourquoi nazaki koloba bongo nazo senga na yo nde pona oyo kangai nazaki komeka kolobelo na ba parabole pour ko comprendre mais tellement que ozaki ko comprendre ngai te ozo baka papa za babe pour nini bino bana bozaka ka ndengwana soko moni ko za ba bezo ba makamno libanda e komi ke aza mutu mabe tango nyoso ozako pesa ngaba mangala wana donc nazo mona ndenge nini na ko approcher yo te pona ko kolobilo vérité mais lelo nego tuninga elambo epa euti elambo muta sombaki yango ezali papa ngala papa tobimaka depuis kala donc papa aboti yete mobali ya mama na ye abito bimaka depuis kala asombela nga bilamba nde tour asombela nga elamba lobi soki na miki koloba vérité nako beta yo nako boma yo yango na ngai na bandaki nanga kobanga nazaki kolinga koloba te po nazo banga noki te papa beta nga papa aboma biso asala biso mabe yango na lingaki nanga koloba te
mimi le fois ça ya yo bambote no yango wana ani mamboya na Paris ya bino pe ya yo pe bambote no yango wana mwana aye ko dévoiler secret ya papa alobi ke mobali ya mama abimaka na ye mama ayoki yo moboti tango yoki ke mwana na yo a dévoiler secret alobi ke abimaka na mobali o yo zo vivre ne na kata ndaku réaction na mama ekozala ndenge nini réaction na mama ekozala vis-à-vis ndenge nini poto tala ke na mokilio ba mama mayele ba yali ba mama zoba pe ba yali parce que na minute yo nazo finga ete mais nazo ba vérité ke aza mayele te aza mama mayele te tant mona dévoiler secret et que yo vandisi mobali na yo olobi na mobali ke tala mwana yebisinga likamu yango preuve yango sombela ki la maboy n'école na benga ki boy balobi ke yo zalaki azaki n'école te na tuni mwana lobi ke bobima ki na yo mwana zo lobela yo vérité ma maman eloko eza mutuya yo mama tellement que bolobi ndenge bo mesana ko loba ke amour est aveugle. Quel aveuglement? Aveugle de quoi? Ya nini? Mwana na yo azobima na mobali na yo et puis mwana alobi vérité olondi mama kamu mwana lobi yo zondi mama kamu mobali alobi alobi ke mwana aza mwana mabe azo konsele makambo parce que aza la besoin osala mobulu na ye na libanda alinga za la libre ya ngona azo luka moyen abimane na ndaku poko kosala vie na ye et puis yo mama ole o sala o examiner problème au pe ou bien o sala banquette na yo o vérifier effectivement c'est que moi la zolo ba za vrai ou bien mobile la zolo ba za vrai o vérifier te malobo e bimaki na munoko mobali na yo yango yo considérer yango o lobi ke moi na za lokuta o kamati mwana obani ko exposer ye et pas ya batu o komi ko loba ke mwana no aza mwana mabe alinga bomela o libala ndeko na ngai mama ndeko na ngai mama libala ezalaka basé na deux personnes o balingani pe na bondeko pe na kimia tango mobali alingi yo alingi bala na yo akovanda no na kimia mais mobali tango alingi yo aye ko tia désordre na kata ndako na yo aye ko bebisa bala na yo mama atakutu bolingo ngo balobi eza aveugle na kati ya position na tina position te mama ndeko na ngai na salle mission pour na kopesa au conseil na yebi ke mission oyo bako partager ngo ekokomela yo ndeko na ngai fongola miso na likama mwana na yo aza mwana na yo boti na libumu na yo pomema mwana na libumu 9 mois eza jeté peko ya ko bota ye okoki même ko perdre vie na yo comment mwana zolobelo ba réalité ya makambo azolobelo vie azolobelo likamba solo ke mobali na yo azobima na ye yo ningi ko ndima likambo wala te olobi ke mwana no aza lokuta olobi ke mwana no aza mwana mabe aza ko kosela mobali no makambo aza na posa ke bino mibale bokaba mwana na yo mama azo yebiso ba vérité pourquoi yo ko ndima vérité mwana no to ndimika ya mobali donc mwana wana lokuta mobali ne mutaza na vérité soki pe mobali azo kosa yo mobali donc mobali pe soki azo kosa donc yo ndimika ya mobali po bolingo evani na kati olobi ka mobali no mutaza na vérité ya te eza bongo te eza bongo te mwana na mobali mutu na mutu aza na place na ye lingo yeba epai nini likambo euti soki mwana kosi to mwana lobi lokuta mais kokamata mwana to exposer ye na mokili mobimba bayeba ke mwana aza lokuta mwana azo panza libala na yo eza bongo te mama eza bongo te odile kenge na zotegem na tineli mbote ndende pe bébé na vervier na tindeli bino ya bino bambote mingi Michel na Maroc ya yo pe bambote yango wana mama sunga mwana na yo aza mwana yo boti na libumu na yo mikolo balobi mobali aza mbeto hôpital mwasi pe aza mbeto hôpital soki simbi bo continue chemin soki simbi te bokabwani eza lokwa mutu soko okoti na hôpital oza malade okoti batraité ti okotika mbeto wana po mutu mususu aya kolala mais mwana oyo bibisi na libumu na yo akotika kaka ata mokolo moko te
bolingo ya mobali wana ekosa yo te. Vérifier oyeba vérité ce que mwana nazolo ba solo to mwana nazolo ba lokuta. Ko exposer mwana oyo ko exposer mwana mokili mobimba. Bayeba ke mwana na yo abimina mobali na yo eza pe malamu te. Eza mabe makasi. Eza mabe mingi tika biloko wana. Aza mwana na yo. Mwana na oboti. Fideline Bijano na Maroc ya yo pe bambote yango wana. Maman, s'il te plaît, Luka oyeba vérité. Mwana azoko lela. Mwana leli mingi alobi mama lingi koyoka ngai te, mama zo kaka mobali na ye. Pona nini ngai nazolo ba vérité mais mama lingi koyoka te, mama lingi ka koyoka mobali na ye. Na boite. Soko lingi mobali na yo, to boite. Mais Luka oyeba vérité ndeko na ngai. Deka oyeba vérité. Judith Tava ya yo ba bizu yango wana bambote na yo ebele na tindeli yo na Suisse ba bizu conseil na osenga na bino ba mama pe ba tata na poto na Afrique partout ba mabala ezoka bwana mingi ba victime ezozala bana na biso bazozala ba victime ya ba séparation mingi na yango tango yo mama oza na kata ndaku ube yo tata ozu mwasi na kata ndaku ou bien ozu mobali na kata ndaku il faut ozala ka vigilant parce que soko za vigilant te buzobe kokota na kata ndaku au moins okutana na mobali ya malamu ube okutana na mwasi ya malamu so okutana na mobali ya malamu bokuvana na kimia soko okutani pe na mwasi ya malamu ovana na kimia kasi soko okutani na mobali ya malamu te kimia kozanga na kati ya ndako yango lisolonga na yaki nango na butu ya lelo conseil na yaki nango pona pesa bino bandeko makambo ezoleka na kati ya société na biso na nzela ya bana na biso baboti ya mwana oyo elenge papa akomisaki ye mwasi na ye papa te me mobali ya mama akomisaki ye mwasi na ye mwana ya mama azali mwana ya mwasi na yo azali mwana na yo azali mwasi na yo te papa oyo bazo sala makambo oyo botika eza malamu te eza mabe botika eza mabe makasi nakanisa pona lelo na suki wana ba bizu na bino mingi na lobi na bino bo s'abonner bokomona numéro na nga eza na C bo s'abonner bo partager plus et ko sala nga pe bien pe na ko continuer toujours ko pesa bino ba conseil na ko lemba bino te ba bisous ebele na silisi émission langa na butu na lelo. Merci beaucoup na bino nyonso tout. Journée malamu pe pourquoi ilamu. Otimbi na Timbelio.